Capage TV. Capage TV. À cause de l'idée à Moutou, malgré erreur à Moutou, a exposé en internet. Si vous Moutou a exposé, est-ce qu'il y a ça dans l'erreur de Banda Botama? Capage TV. Même sur le plan biblique, Bana Bakomo n'a ni idée à Papa Nabangote. Mais yo au favorisé, Batbamo n'a ni idée à Papa Nabango. Capage TV. Je condamne vraiment cet acte. Regarde Alexandre dans les miables et les Kina Kimia, Basololi, Babongisi. Capage TV. Banderonabiso Oyo, Zamba Tomboli. Vous avez des femmes à la maison. Honorez vos femmes quand même. Capage TV. Mais au moins, Moutou, Abandi ko se masturber sur Internet, je me demande qu'est-ce qui se passe. Et Capage TV. Mbote na balandi nyonso ya Capage TV biso tozala na sengo soki toye lisusu sinon na basali na nzambe ko partager o ezali liloba ya nzambe bato ebele baza na kobunga bato ebele bazali na kolela bato ebele baza na pasi bato ebele baza na kufa ngamo okutunde naza makasi parce que na uti ko perdre petite sœur na ngai mwana ya mère aleki na ba circonstance moko oyo lokola papa lobi thème na biso ezali vie o ya yote. Mais balatisa yango mahamboze bene na ba famille o to mona rango mais to comme mona ngo quoi normal mais or que ça anormal le loto yambi papa Enrico to ko beta masolo na ye ezoko zo sala ka pasi soki basai na nzambe photo tshela bango titre moko boy o faut talama mais so bomonika ki mo eloko ya nzambe na internet ezotalama te to ebita internet ezara monde nini mais on fait avec to ko développer ka ya diable petit à petit molo bozo lo ba ke to tshaba ba titre misusu ya bien te ya mabe o boy mais ngone bino bozo sepela biso pe to zo kota ka wana po botala nde ba sai na nzambe bien. Bonjour et bienvenue papa Enrico. Bonjour maman Cynthia. Si, vraiment. ouais parce que tous en retraite, ton retraite musique na moi banlieue na biso na Kinkole, donc on passe plus de temps dans la prière. Enfin to mimela bana nzambo baluka biso pe solution. Sinon je salue bannerona so balanda biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend héros au Koutai Nabiso. Nzambe ya pambola bino. Suivez cette émission parce que vous serez vraiment énormément béni, très béni, très béni. Merci papa. Toi qui est tout droit na but déjà ya actualité na biso, to moni ba image o ezoleka sur internet. Et ça passe. Dernièrement quand on a gagné la ki mutu moko ya na lobela ki vena mutu moko ya poto atindela ngai image moko boya ministre moko boya mais ça papa mukolo ba sex tape kaka. Na bibo mona ngo sentiment à kotindela bato parce que bilo muso ezali quoi sorcellerie envoûtement na monde na bango kuna ya ba politicien na bango ba bite mikolo yo mutakala kaka. Esengi bongo ba mona kaka nudité ya mutu parce que ezaba biloko oyo ezalaka ya monde ya ténèbres. Monde ya ténèbres et tabolaka na sexe. Boko tindela bato en tout cas Sonia Zaralisouté et puis motema ya ba congolais na invité sur comment ndenge ba image ya bon tomoni ba papa na biso José ba biloko moko ya bon to aussi sa kombote po bino mo boyebi tomoni papa na biso ya Congo central bolingo sili ya na mitema ya bato. C'est déplorable. Pourquoi? Parce que ils ont facilité, ils ont mauvaise foi. Il y a rejoint malgré Berer Yamutu, qu'on soit nudité naïe qu'on exposé aux yeux de tout le monde. Il a des enfants, il a des familles. Au bako koué na même vidéo, ba moni nudité au papa naïe a bomba depuis a botama ti a kola kolisi bana ba mona ata nudité naïe mukete. Mais quelqu'un n'a facilité nyoso à cause de nudité à mutu malgré erreur à mutuana a exposé en internet. Si go mutu a exposé est-ce que y a ça dans erreur de banda botama ce qui te zonye mtu na vie naïe a sala bana batu mabe peut-être à violer batu peut-être à longola bazemi est-ce que ba filma tanga zo longola bana batu bazemi tanga zo pesa mbongo ba sala ba acte moko ba filma non mais il en a exposé. Mais c'est une mauvaise foi. Et puis malgré Berer à Moutou, manque aussi à respect. Qu'on soit nudité à Moutou, qu'on exposé à Ngobongo. Moutou, malgré Berer naïe, il a exposé vie naïe bongo, n'a osé de tout le monde, surtout sur Internet. Même jugement Nzambe et aux alikolo et vino parce que même sur le plan biblique, bana ba comme on a nudité à papa na bangote. Mais yo au favorisé, ba mon a nudité à papa na bango. C'est pourquoi même Noé à laquelle a kana mabe.
Pourquoi? Parce que Moutanga Bombaye, mais parce que à mon qui par erreur n'était naïe à laquelle m'abe kana, mais laquelle moutou à mon quitté. Banane baro mona bango n'était papa parce que écoeli bango bongo. Mais yo moutou saliam, rose à la maudit sans pour autant les savoir. Et puis acte le roi qui na Congo central, c'est vraiment déplorable. Pourquoi? Parce que Neko Nabadir, il a été piégé. Il a été piégé. Mais sur telle vidéo, on a bien au moins que ça un piège. Ça piège pourquoi? Parce que le monsieur en question a notre travail mingi. Notre travail mingi par rapport à notre travail autour de gens, il y a des jaloux, il y a vraiment. Il faut que aux en amouté ma po ondima, au recevoir moutou, au exposer, au piéger car rapport soni naé mon ami sur bateau fait que ça les soki l'oronini les lots. Cet homme, ce monsieur a été vraiment humilié, mais par piège. Mais dans ça, qu'est-ce que moi je veux dire? Premièrement, nous avons condamné l'acte qui a piégé. Nous avons condamné l'acte par rapport à l'histoire. Nous avons condamné l'acte qui a piégé. Nous avons l'exemple dans le miable. Et puis, c'est ça le mal avec nos frères. Donc, du coup, du coup, exposer, publier, babosani nyonso oyo sala, babosani simano banani basali, bana moi, babos oh, y'en a peut-être que bateau va publier wana. Na muto atindi ba piéger wana. Ye mo ngana ba mabe belem sa bomana batu. Na na publier on. Na nya lobela mon internet. Mais ya elo mo ka mukie, peut-être que yam sobe mo sipe anda côté. Makangu moko boye. Comment y a fait la bilamba église mo songolo. Omona ka elo mo na nzambe mais en réalité mutema ya mutu, moi na nzambe te même parce que étant un enfant de Dieu, je ne peux pas accepter bon mobile zogi abatu. Na juillet bien démarche one. Après na piégé yo, démarche one. Après na nini ba publier yo. Si j'étais vraiment un enfant de Dieu, et l'aura bon moi je condamne vraiment cet acte. Dans les miables et les guina kimia, sololi, bongisi. Mais le fait que va publier en déjà, ça sonne très mal. Et bien, c'est réputation mais na yo ki na maloba na aloba nzambe oyo na sambelaka a okota likamnangai. Donc il est vrai aussi que nzambe malgré berère na ye, nzambe akota pele kamne parce que bato ba traiter ngo mal. La police pour apporter de l'ordre. Et cette fois, qui dit que la police, il faut papa, on a ni maman, on a un policier en fonction, de la. C'est vraiment regrettable. Donc, à même au lieu de ordre, à qui bloquer papa Batouana, mobile à Batou, nanilité, nanyoso, à qui bloquer. Ça, c'est vraiment inexplicable. Donc, agent en tout cas, l'État n'a pas besoin de et ça manque à respect d'abord. Clique et ça manque à respect d'abord contre Nekoana, ce messieurs en fonction honorable. Donc, vraiment, clique parce que c'est un coup vraiment monté. Ils ont mon arabe qui va monter en haut, malgré erreur à Moutou. Na ba policier bagay manat des ordres pourtant aux agents ordre OK des ordres na mona pas banisu ko filmer papa wana na policier atiri musala abanisu ko filmer nana ba image wana donc c'est grave habiter le roni ekolanda na sima à cause acte wana. Vraiment. Et mais papa makambo pe ba scandale on peut sur kaka tout autour ya basi moi ça bengaki moi si bou nini boy moi si boy moi qu'est-ce que ko loba pe na ba autorité ya mboka na bato baza au placé au niveau tozo mona on a ba célébrité na bato lo la biso bato nyonso o bazala ke azoye bate mitambu nini ezala banzela tango zo mata il faut taper ba garder fou. Oui. Je vais conseiller ceci, Namoutounyoso a eu moi notoriété, a eu autorité, a eu pouvoir, Nzamba pese moi gloire, ndeko. Gloire na se moi oyo, ce qui oebi ko battre la moitié maman Cynthia, so oebi ko gérer gloire na yote, o suka na ruine, o suka pena na ruine, une ruine soudaine ne Rolanda yo. Parce que batte belé moi na kolé na passe, mais Nzamba sali ngolu à un certain niveau d'âge na vie, pas porte fond, ma connexion, pas azumbongo. Au va même aujourd'hui, il y a des jeunes gens, même qu'à l'autorité, mais nous avons quand même. Mais ceux qui sont possédés, c'est comme Mabé. Mais ceux qui sont possédés, c'est bien. Au cause de bon, mais ils sont possédés. Donc ils sont bon, non ça no boy, non somba no boy, non keno boy.
mais ceux qui mbongo bandi siko ko posséder mutu mbongo ne bano tindo ngana vie na c'est pourquoi on conseille bandeko bon nous on ezaka kindumba oyebi mon père me dit toujours ceci que moi c'était par rapport à niveau social un niveau de vie au yo zanango lelo okokuta na lobby na ba classe moko boya vie okuta na moi si moko boyo lobby bano regretter pas ina bala o koto yo il faut na ça la boy et ça bien conseil wana mais so ibe moi si na atanga mazala moi si moko boye na niveau ka ozana nzamba pe soka o wana so pa luki na ba niveau moko boye pe ozongo pe te to ozipe ya mabe ozomona c'est pourquoi ba ndeko na biso oyo nzamba tomboli vous avez des femmes à la maison honorez vos femmes quand même nzamba obali pour nani nzamba pêche moi si honore ta femme à la maison au mona papa ana moi si na ndaku na bana na ndaku mais so gene kolanda ka ba jeune fille moko na nzela ainsi de suite et bana ngo pe lelo mona bango ne ba créer makambo wana nyoso ba yebi internet ba yebi bato moko boy voilà tout ça plus grave le retour ko épinglé wana au mona bato ba sala amour rapport sexuel par masturbation na musika pour masturbation ça déjà les sous maman un grand lissou. Mieux vaut au sala et kobona moisi. Je ne favorise pas ça pour la péché. Mais mieux vaut mouto sala et kobona moisi que mouto à se masturber yemoko. C'est un grand péché. Plus grave c'est que au sala on a des réseaux sociaux. Internet, na Facebook, na WhatsApp, ne sika yo sala ngo. Obité que les réseaux sociaux et ça bablo moko lié na bablo rebela satana. Biso to utiliser ngo pour nous évangélisons dans ça. Et ça vraiment lié au diable. Donc lié au diable, aux photos na mutakala nyonso au tindeli mut au exposé yango. Siko ba démon so baza lié na réseaux sociaux wan, bazu mutakala no wan. Lobby obali moyo botezate. Lobby obali libali zo fanda bien te. Lobby lobela sur ba photo. Tous natanga je m'épargne de dire cause net yelo ko la Facebook. Tinde ko wana sala Facebook. Parmi ba cause ou ça nango. Il a épinglé un point disant plus tard à la longue. Alors, bah, imagine ça à ça dans un film. Tu imagines? Bon, yo suis go tinda ba image ya mutakala. Yo tinda ba image ya buzoba. Tu vois un papa, ana moi si nandaku, oza pour ça ko bima ya passer rapport sexuel. Mais appelle ta femme, ça on a moi Dieu t'a donné une femme ça na moi na yo. Mais au moins mutu abandi ko se masturber sur internet, je me demande qu'est-ce qui se passe et tout ça hôtel na âge na. Na makambo sala. Na mutu sala ici. C'est vraiment compliqué. Et tout ça, ça vous apporte des malédictions. Et ça, il y a ruine. Il y a un bateau qui a droit au gang. Donc, il y a la télévision, internet, na gang. Maman, quand il y a un gang, 2 jours après, il y a une vidéo. 2 jours après, tout le monde a monté. Donc, attends, ma camoufle. Oh, maman. Elle a commis battre la yango. Attends, ma camoufle. Moi, exact. Donc ba bisa dia gene to zaboye to na vidéo na yo to na photo na yo tembe yango batindeli yo otali pena ke zanga ye donc lobby me ko loba ya biso c'est comme appelle commerce oui maman papa na nga uza autorité nzamba tomboli yo tala oko ke na hotel na mona mosi bo sali nyoso olali yete ngolali wana azu ba photo j'ai vu ba image ya mona mo boy ba la tête maman na moi ba image à mon amour besoin de parti politique moi quoi aso ganga to mais après moi jeune fille moi boy a ganga ni to asali kinduma na ba politicien na biso belé ali ko ganga ba misele ba photo na ye ba misele mu sona na téléphone ba misele mu takala na ye nyonso ba exposer yango boy tala niveau ya motema mabe so ba bika comme ko mata mitala. Alors un homme sage un homme sage voit le mal de loin et il s'échappe donc na bi gene no ba ko tombola nga boye et na bilo msuna ko sala te donc so na posa moi si moi c'est tanga ndako so na posa divertissement na qu'est-ce que moi boza fiable et ça respectable ba responsable bazoya et te maman to moni ba photo ba même ba sala nzambe eza okuta mundu su ba jouer moi selfie ora boîte de nuit pena boîte de nuit ba jouer moi mais ogena lukani kuna yo pasteur kuna ata ut faut se faire kuna ke lukani donc tout ça lorsque Dieu t'élève tant nzamba tombolio muta na ba principe na ba donc muta faut na ba principe na vie ya makasi o tie ba garde fou ninga ma tombolinga boye et loko na ko sate na ko fa na place publique te na ko zo moi si mo bote na ebita moi sa nani na kuteneka na nzira na juillet na ko sa tout ça là il faut mutu aye bango po akwe na ba piège lobité po okolongwa na gloire ki ministre o chité na gloire mona boudin
Donc au chita par exemple bato le rôle à mona moko boudin. Donc il faut éviter tout ça, mettre des principes dans la vie. En fait, erreur le rôle à bongo parce que publier bato bongo, wana mo son anda ko metane ba exposer vie na yo, c'est pas bon. C'est pas bon. Répentez-vous pour ça en tout cas. Mais l'homme de Dieu, un mot par rapport à la victime nyonso et puis na bato bazo salam spirituellement. Ba nyonso oyo baza d'abord ba sala ba acte. Ba baza nango ba olinga ba sala. O baza na bangi ba sala ba acte wana ya ko publier ka bandeko spirituellement, vous êtes jugé et condamné par l'Éternel. Parce que sur le plan biblique, Batouana au bozo exposé, au bozo publié, bana bana basi o bakoko na ba même vidéo na ba même photo ba parents na bango amoni nidité na yo. Malheur na yo mutu oyo ozo mema eloko bongo aux yeux de tout le monde oyo na bolingwa nzambe. La charité ou l'amour que la Bible demande et que ça la ke bobongi sena mutu dans le miable. Mais yo zana ba photo ba to mutakala, ba photo ba to ya buzo bana bango berer, yo pe ozana berer. Bible lobi avolongola l'hypotenali so muninga, longwana ya munene o ezana lisu na yo. Donc c'est-à-dire que berer na yo, ceux qui va publier en côté, tu n'as pas droit à publier berer ya bande comme susu. Bible lobi de la même manière que vous pesez bato mususu na matière, de la même manière que vous serez pesé. C'est-à-dire que yo pesé via papa bato. Ya mutabato okomisango commerce on mitakala bato oyo lobi robenga na nango tala otindeli so sakani pesa ngo tant de boy. L'argent malaki ne profite à rien. Spirituellement tu as que de malédiction, ba condamnation au lobby ne okoye ba conséquences nango au rôle de la lobby. Et na bandeko nyonso oyo baza victime nango, je vous demande seulement de prendre des garde-fous, de vous repentir par rapport à ces actes. Et puis na batateti ba salé bongo mazo continuer na nkoko. Et na nkoko wana elo motan nkoko etikala na nkoko. Wana maramona pe ezolo ngona ténèbres et bana lumière. C'est-à-dire bozo ba garde-fou, bozo na principe na vie, botika vie on a repentez-vous de cette vie. Peut-être qu'il y a une zela o nzamba lingi a frappé on a ngopozo na bonne voie, o lukelo nzambe afin que maramno so eleka bien na vie na bino. Donc repentez-vous de ces actes mauvais. Peut-être moi mutum sus. Ana moi sandaku mais a sala kindumba ti ba exposé. Peut-être que moi sandaku a bonne de la kanzambe. Ba œuvre mobile nanga nzambe nga zo bondela tela mobile nanga makambo sala ce que nzambe pas sugisa yo a exposé au bongo aux yeux de tout le monde politique. Donc repentez-vous de ces actes afin que l'Éternel Dieu peut alimber sa bino likolo. Ça m'a pas mon avis. Amen. Merci l'homme de Dieu Enrico pour la bonne parole. Na sûr que et coédifié na moto ba sali bongo na famille na mwasi na ye na ba ami na ye na batu nyonso et tozo rapta moni ata tozo boya na biso mbolo kotonzi mata mbangu na ye pour le cas du président sortant tozo rapta exemple na ye non na mona été na pirier non na mona été na soki ndenge nini ye ba bi pirier ka ba lion ba mboloko l'éléphant aso a préféré na son année na bango tous aura pas un exemple ya bien et au sala biso bien moto na nzambe tozo continuer thème na biso lelo ezanini poto kotambala moko na mama na likama thème na biso lelo na bandeko nyonso bazola na biso eza une vie imposée eza ndenge ozoyoka wana vie eza ya yo te mais ba impose yango donc ozobika vie moko oyo eza ya yo te yo nzamba sala ozala mwasa libala yo nzamba sala ozala mwasa robota nzamba sala ozala mutu moko osala musala nzamba sala ozwaka salaire na musala na yo nzamba sala o prospérer na vie mais siko okutani na ba démon o ba imposaka mutu vie mususu donc balongoli vie na yo ba imposer vie mususu o eza ya yo te obandis ko vivre par rapport à volonté à ba démon volonté à bando ki famille na yo et non volonté à nzambe likola vie na yo. Et dans ça il y a un part ya mutu oyo ye moko na fongoli ba porte to muta ta fongoli ba porte te main vie na ye ya prière ezana faible et c'est ce qui fait que bando ki bana autorité likola vie ya ko imposer vie à mutu. Et puis il y a rambala moko te et le diable d'abord n'a pas le pouvoir d'imposer du coup dans mon vie. Le diable essaye petit à petit. Abandonner notre déception lelo. Ah, déception lobby, mi bali facilité. Il y a lobby. Donc tant à Monica pesa. Ou accepter c'est alors que comme il vit na yo. Donc il y a des choses où dès que bandi na vie na yo renonce à ça. Donc dès que bandi on a vie na yo que l'oro impose et l'oro ah et quoi ça m'a beauté dans la logique des choses, dans le normal
nakobika ba déception boyete. Donc obandi ko boy yango na bito ko tinda moto. Obandi nzambe na boy via ba déception. Nzambe na boy via boy. Et dans ça au monde que makambo et bana ko changer parce que diable a ko menace, diable banga bateau baza violent. Diable banga violence. C'est pourquoi même le royaume de cieux appartient aux violents. Diable banga kabato baza violent, le diable a aucun violence. Donc c'est ça, cette vie imposée aux photos. L'homme de Dieu, le vie imposée, imposition à vie en autre comme on a ndeti exemple que vous allez pour pas comprendre bien. Le gros là, au moins on a tangi ba classe. À 6 licence. Alors que Luka Moussala intelligent qu'il est, Moussala ezate, ba ozo été par toi qui n'a pas été. Et après lobby, au moins on a mutandengwana a commis coordonné. Mutandengwana a commis Chayer na zando mutu ndengwana akomi kosala musala moko boya pasi o ya tangela te c'est-à-dire que nzambe ti asali mama ti tokola to loba ngai na ngafuna za docteur na vie ngafuna za la journaliste ngafuna za la marketeur pilote obiti ozomi lobela bongo batu mingi baye bakate omoni mundu soka bina soka posa ndunda c'est que alia des ndunda ayebi guna ngo agiso posa nango. Et l'eau connaît son moutami le belakaye mokoke, il faut nazala boy, azalango depuis une éternité. Et il faut répétition dans ma belle salama. Mais ce que tu as comme il y a kani ko salate. Autant que l'ango ba classe, c'est-à-dire que vieux tobi kasiko, il a fi moko ba imposer, donc ba imposer aux anao coordonnées, ba imposer aux anao, au comme chauffeur, on a licence, on a un titre doctorat, a titre maman, licence mais chauffeur yazando, mais Moussala Moboya passe dans 4 heures, 22 heures, mais en réalité, vie on zamba kana pour les accords en côté. Moi, na mutu à relation, il y a libala, mais ce comme quand on a réaliser projet, il y a libala. Et baby, à cause de la relation, moussous kabong et baby, à cause de moussous kabong et baby. Or, nzambe bandakala, des fois, on a une prophétie qui est au bal ya boy, au sala boy na vie, mais en réalité, à zo vivre. Et ça on zamba lobate. Donc et ça or ya volonté nzambe abandi kobika seko vie o ba imposer ya ko imposer et pas ba démon. Et mingi batande ngwana bazaka posséder na ba esprit mabe. Donc au moins na mutu ye moko mais na kati na ye ana Antoine moko ba fandela ye. Na kati na ye ana papa kulutu noko papa leki moko bo fanda na vie na ye a 5 ans ba benga bango ba démon ba esprit humain. A 5 ans fanda na kati na ye. Donc, à vivre par rapport, il y a décision, il y a monde à ténèbres et notre décision, il y a vie naïe. Merci, papa. Tu as na actualité. Est-ce que Moussa Nzambe a coquille na politique parce que tant de autres belaka ba vie imposée tout monde papa na biso amos mbayo kuna parce que les actualités na tout non peut poser mon Nzambe mais tout monde ministre sport entre temps yebi na ba mambo football aza déjà moto azala na dedans mais tu yebi kana makambo wana mo ba tricherie mo ba corruption mo bloc de voiler face moi qui bonganga face à la banque ne komona nani boy pour na match sangolo pakala est-ce que eko genete mosala na Nzambe et puis na mokambi mboka po bale ndembo ya mboka. Je dis clairement à mes pères, je vis 2 pasteurs au Naroueba, à Mosmbayo, pasteur à biso ya église au ya na bandal awa na bakaya ou mukunape na bakaya awa église à pasteur Godempoji. Je dis clairement à mes pères, vous nous avez appris la parole de Dieu, vous nous avez enseigné, mais bon expliquer à l'Apocalypse la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ces 2 choses veut dire l'économie et la politique. C'est-à-dire, en tout cas, ceux qui ont besoin d'un verset au contredire, au contredire. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. C'est-à-dire l'économie et la politique. Et ces 2 choses, la Bible est bien en bête. Donc, bête, c'est l'image, il y a Satan. Bon, si comme Moutou, il y a Moussala Nzambe, ok, na politique. Dans la politique, il y a des rises, il y a le Kuta. Le Kuta est nakati, fraude est nakati, maramobele est nakati. Et yo mosala nzambe au côté na bloc ba football. Na football, il y a le fétiche, il y a des rises, et le Kuta, c'est au bando kosa, to regarder évangile. Pour ça regarder évangile dans le monde de ba bo mayo. Soyi tembe, a oti rapport au sala ngot, a regarder la vérité évangile te. Donc match pena bo balobi te match yo.
match pour to gagner faut to sala boy mama boy ate ba sala ngo puis da ba sala ngo tina lo ban da ba sala ngo pe ba atini ba joueur bogende ba sala bino ba cérémonie babylone bino bo sala abengo babylone bino mais yo le rôle aux chef na bango pe kisi bango ngote tu fais partie de ça aussi et Dieu dans les cieux te condamne aussi par rapport na yango il faut le bon de la bango ba gebeta match au mona pe bata bon so ba tete tabina bondela abondeli be bakeba poli so mona ke so na bondeli ba poli ba mona nga pasteur lokuta yo ba ke sa rablo na bango wana so ba organiser ba pola voilà ba maya fibre donc aux hommes donc tout ça papa c'est qui m'a cassé pas mal voilà ils ont la effet ouais donc un homme de Dieu ne peut pas entrer dans ces choses il y a politique dans ces choses il y a papa ça exemple banal au danani na Babylone Daniel à Babylone oh Daniel était un prophète à Babylone imposa son Dieu à Babylone il était un prophète il a imposé son Dieu même au roi comme vous me le roi Nzambe ya Daniel bon il y a dit ça pasteur wana o yaza na équipe ya soki renaissance na équipe wana musuba ya comme soki na pasteur Amosimba bon a imposé Nzambe na kata équipe wana au moins ya basana ngote ba benga mort ya sala makam ba benga fédicien mo ba sala ba makam donc les hommes de Dieu se souillent bon se souiller à cause na yango alors se souiller le coup. Tout ça pourquoi? L'amour de l'argent, l'amour de la gloire, à côté de business. Mais business, c'est lui, yo pasteur au comité. Non, c'est mauvais. C'est mauvais. Donc voilà. Merci l'homme de Dieu. On continue encore. Na Lilo Bananzambe parce que Sokaki tozongela on lui sous imposition. Il y a Marambo ezali ya bisoté tozongela ngo et puis tokoki na biso pour aussi ça. Ouais, je vais lire un verset biblique ici dans Genèse chapitre 37 verset 31, Bibelobi, ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans les sangs. Et ils s'envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'était la tunique de ton fils ou non. Mon problème c'est là parce que Jacob en réalité a boti bana 12. Na bana 12 Nzambe azui lipamboli makasi atena moko. Et na moko o Nzamba tie abandi komona bandoto abandi komona makamandenge na ndenge papa sokumba melaye mama bandeko na ye ainsi de suite à cause de ce que Dieu au début déjà Dieu dit que Jacob aima beaucoup Joseph. Jacob, il aima beaucoup Joseph. Et à cause de bolingoni a sali tunique à plusieurs couleurs. C'est-à-dire que la tunique représentait la preuve de l'amour de Dieu na vie à Jacob. Et c'est ce qui fait que il y a le preuve de l'amour en Nzambe na kata vie mutuana. O tanga botami boy Nzambe atia na kata na ye ba grand promesse aux mutumune na vie, à quoi évoluer na vie, à quoi aux grande femme d'affaires, un homme politique, un grand pasteur dans la vie. Dieu a déjà mis ça, c'est la preuve de l'amour en Nzambe na kata mutu. Okobala, okobota, okosibambon. Dieu a déjà mis ça na kata mutu. Siko ti Jacob azokende kokola. Jacob aima Joseph et à cause de son amour, à sa liée tunique, il y a plusieurs couleurs. Donc la tunique de plusieurs couleurs représentait l'amour de Jacob envers son fils. Or, tant que Jacob comme le Père, Dieu, tant que Salam abandonne l'éternité, nous avons déjà atteint la kata mutu nyonso ou sur la terre. Donc il faut bala depuis l'éternité au bala. Depuis l'éternité aux alam tambong. Depuis l'éternité aux alam mutu ya ko s'épanouir na vie. Mais mutu ayesiko na sa mabele akutena ba brigand ba démon oyo bazo imposer vie moko boy na sa moy. C'est pourquoi tu verras tant ba ndeko ya Joseph ba tekiye bazui elamba na ye bazui nyama bouk bazui batiango makila bazui tunique batie elamba Joseph na kata makila wana. C'est-à-dire que vie aussi ko tunique ya Joseph mais makila za yete bazui makila ya vie mususu ba imposango na eloro o eza yo yango na yebisa batu likola ba représentation. C'est-à-dire que vie à Joseph ça qui représentait na tunique na ye mais bazui siko vie mususu ya nyama batie liko na c'est-à-dire que ba imposer vie moko boy papa tali abi tunique eza ya mwana ngai ozomona
Papa reconnaître que tu n'es que c'est moi, mais je vais que vie oyo, et ça lui connaît, makila oyo, n'est c'est moi, à éviter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça, nous avons que yo bala. Mais depuis au bandit vit la déception, comprend que domaine sur la vie, la instabilité, c'est une autre vie que le diable t'a imposée. Parce que yo banaka la nzamba makana yo bala. Nzamba makana comment c'est nzamba ko libala au côté libala mozobo tate. Ça c'est pas Dieu. Ça dit que le diable t'a imposé une autre vie, vie au ce que ceux qui m'ont comprendre que vie au nazobika, au ko bana ko sala musala te sans que au sera salaire. Au ko si nzamba akelio ayebi que faut so musala moko o ya contrat, faut da musala moko o ezo pambola yo, o zo charge ya bana, charge à moi si même ya vie na yo moko, attends na moi na bana te. Mais si tu travailles, mais aux hommes que na vie na yo moko to charge te. C'est une autre vie. Parce que Dieu a formé pour nous le projet de bonheur et non de malheur. Donc mon amutu aobika makambo akana te na vie. Mutu tangi ba classe. Mais lelo okuta mutu na licencié mais na volant chauffeur. Licencié mais amoni lo wasata comme ne cordonnier. Licencié mais okuta na nzela comme ne otindika ba pusu. Non bo mboka da mabe misale ate. Non. La Bible ne dit pas que le juste vivra par la conjoncture à mboka. Le juste vivra par la foi. Donc ceux qui nous donnent un condiment, à l'outil lo nyanzambe na vie na ye, pour sa délivrance na ba domaine ozomo ne simba kate na vie na ye. Nzamba lola aukango la vie mutuana. Parce que la Bible dit le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc muto comme on a été que vie nanga tambola malamute. Oza vie nanga été. Ti na koli la famille a bien. Na bota na libota bien. Na tangi ba classe bien. Mais qu'est-ce qui fait que l'on a zanga musala bien? Si na koli bien, éducation a bien. Je suis belle de taille et de figure moi aussi. Mais qu'est-ce qui fait que nazanga libala lelo? Mi bali baso baso kende. Maman, même nzambe na lola a reconnaître ta taille na figure moi aussi. Ora munzo be prophète a ma taille non. Dieu dit Rachel était belle de figure et de taille. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de taille qui te roboy. C'est une bénédiction. Ce qu'on a bassé belé bongo. Nzamba est belle de taille et de figure. Mais il y a une déception. Elle se pose la question, ils ont ni na vie nangai. Et sa vie na yote, ta vie est quelque part. Diable a comme bon ma vie mutute. Sa vie est quelque part. Vie à mutona on comme bon. Et ça quelque part, mais balié emprisonné quelque part. Donc il faut intervention en Zambé. Polobi Joseph a comme gouverneur, ma promesse au bana komona ekokisama. Il faut l'intervention de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Dieu était avec Joseph, même dans la Potiphar, même dans la prison, Dieu était avec lui. Sur le mal, c'est quoi? Au moment où vie est simbate, ma bonne de la raté. Aluka basala nzambete. Maman biso bondela. Le salut est individuel. Maman biso pasteur, papa biso pasteur. Donc il y a un biso bondela pour la famille. Le salut c'est ezako kozanga maele. Le salut est individuel. Donc le salut en hébreu veut dire sosos. Sosos veut dire le salut de l'âme, du corps et de l'esprit. Hein? Parce qu'on a l'habitude d'ôter à battre le salut par rapport à l'eau là. Or, salut, maman, si tu as fait tout ça, on a ça, ma belle. Sur aujourd'hui, salut sur la terre. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. À quel là? Tiens, à quel là? Mais le salut que Dieu parlait, c'était la délivrance qu'il avait reçue par rapport à vie à Moïbi. Ou à Sala Kinango. Azon ici, bilo Kabato. Maintenant, Moutou, Azo Bika, Makamba Pass. Ana posa salut, ma belle. Abala. Abota, Asimambongo, Azo Moussala, à mon instabilité dans la vie. Mais Moutoumon a donc Dieu n'est pas avec lui. Jacob a comment qui gouverneur, ma promesse c'est qu'on parce que Dieu était avec lui. Mais Moutoumon a vu Simbate, bah imposer vie Moussous, Afandi. Je t'invite, Yozo Landangai. Tu as des problèmes. Au monde a donné mon avis et Simbate. Peut-être que le diable a représenté vie dans un monde à ténèbres. Bah imposer vie aux Ayote. Aux censés à Kolukanzambe, Nanzela Basal Naye, pour obtenir délivrance na vie na yo. Merci prophète Ariko, comme na biso nasuka, merci pour na diloba o édifier vraiment et ça biso bien de temps à autre tous on a besoin na bino pour na bana na nzambe nyonso et mots gentils et puis dernière prière pour na ba onyo so balandi biso partout parce que numéro no déjà na pour na contact ba tout ça ko bela ba problème c'est vraiment tellement ébélé ba ça na nzambe bazana pour na biso nyonso pour na nga pe pour na bino liba suka poto ça émission lelo. Luc chapitre 1er verset 37 Elobi car rien n'est impossible à Dieu. Nazob sa neurono so landanga. Na bi que oza dessus na ba pasteur ébélé.
les gens, quand ils nous appellent, ils sont en mingi. On dit quoi dessus dans le pasteur rebelle. Mais peut-être que vie n'a eu un apport offrande de thé. Peut-être que vie n'a eu un apport ça la sacrifice. Seule la foi de l'homme de Dieu est ta foi. Et qu'on sauve vie n'a eu. Peut-être que vie n'a eu un apport ça offrande. On n'a pas obligé à tabac escroquer on va les belé. On n'a pas obligé de se goûter dans Moussa Nzambi en Nzambi. On s'en a pas vu Kangola. Donc rien n'est impossible à Dieu, c'est-à-dire les Camounions sont eux les Canavinayo, eux ils à passe. Nzamba a la possibilité à rendre facile. Dans mon il y a que des esprits. Moli mon Nzambe n'est Satan. Moli mon être est à la rater. C'est-à-dire que quand tu ne pries pas, que nous l'ourano Satan. Quand on a Satan viens chercher l'Éternel des armées, afin que Nzambe a kango la vie nayo, na ba douleur, na ba passe nayo. Tala ba noto nayo, on comprend que vie nayo en réalité, ça a un problème. Donc Bibelobi, bolukanga pe monisa, luka Nzambe, Nzambe a monisa na vie nayo. Je vais prier pour tout le monde au bana hôpital, bana ba prison, bana ba problème. Pendant que je vais prier, Soro santa maladie mon akat nayo, tchalo boro likolo mutu nayo. Tu as des problèmes na niveau ya ventre ainsi de suite, tchalo boro na libungu nayo. Je vais prier Dieu et pendant que je vais prier, un miracle et bandasiko. Tant après prière nanga ou pendant la prière, au koka posa au sans. Après prière nanga au ko le kata badiare au ko bando sans. Dieu va te délivrer après cette prière. Père, je prie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des alliances, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je détruis toute œuvre du diable au bassan na kata vina au zolandanga. Et là, on a imposé, tout ce que mon père n'a pas semé sera déraciné, j'étais au fait. N'a déraciné, n'a démantelé. Tout ce que Dieu n'a pas implanté dans ta vie, au diable n'a l'honneur. Vino soba imposé au esa vie en zambete, n'a brisé au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je parle, reçois le miracle, reçois la délivrance, parce que Dieu a été envoyé sur la terre afin d'apporter la délivrance na kata vie na yo. Nzamba kangola yo afin que gloire et son epanaye na kombo na Yesu Masiya. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre numéro est là. Contactez-nous pour la prière afin que l'Éternel, le Dieu du ciel, puisse vous délivrer. Amen. Merci. Amen. Merci. Dans l'espace Maëlys Palace. Oui, un bibiso na veni Ngolo, numéro 4, na commune Ngaliema. Référence K Babylone 2. On se peut dire quand Babylone passe par la Bibembe, entrée au cité na bango Sikawana. Espace Maëlys Palace, Ezawana chez Emekabea. Mon beau-frère Emeka Ebea, merci pour l'espace. C'est déjà la fin de notre tranche d'évangélisation. Abonnez-vous, partagez nos émissions et puis aimez. Nzamba zana biso pe na mabota nyonso. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Diaspora ba otunanga sintsaka page place nini ya kolala ya bien ezali na ko découvrir place bien makasi na mombele Steve Loge pona bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botindaka tindanga na lukela bino ba place efanda place moko ya discrétion soko komika na 12e rue okoti vers Prince Ozoke na mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge, na ko découvrir na mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion oye na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali lege bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins ni na otima Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bon contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Steve Loge Capage TV. Capage TV.